tamoni mosantu mbote mingi bala na mission kimia na libala bibanyoso tokutani kimia eleki nyonso kimia na lingomba kimia na société kimia na mokili kimia na kati ya bandako na biso bisika kimia ezali nzambe akoumela bisika ndenge wana voilà sans plus tarder nazanga kunga moko te cameraman na biso esengo makasi mokonda lelo fungola biso na plateau onze na biso mopaya na biso mokonda lelo évité na biso tozi mokonda toza mboka ya Genève toyaki na mboka ya Suisse précisément na ville ya Genève. Merci fungola biso tabou na biso mokonda mbote mama Angèle vraiment tozomona na mboka Europe tovandi awa makambo mingi ezali kosala makati na poto awa oyo mabala mingi eza bavole pele makambo ya ndenge na ndenge ezosala mpo mabala evanda te mais lelo tokolobela likambo etali mingi likambo ya mikanda koma kolobaki likambo boye maman Angèle déjà ntango ozoloba bongo j'espère eza na kati ya mariage ndeti na ngai déjà mariage ezali institution divine mariage ezali eloko oyo ezali mpona koréaliser en fait volonté ya tata nzambe alingaka otamboli papa tamboli malamu mama tamboli malamu bokutani moko aza koobserve l'autre moninga mosusu aza koobserve l'autre ezali eloko oyo baprépare yango deux personnes mpona bosala nini mpo bokomisa likanisi na bino na destinée donc boréaliser mariage yango monaka pendant le fiançailles esengaka observation yango basengaka ezalaka na couple nyonso avant bokoma na destinée il faut d'abord bopréparer yango ntango boza na fiançailles nde yango bokoyebana l'un l'autre mpona kose soutenir yango moni lelo bamariage mingi ezozala na baproblème parce que bazwaki temps ya observation te bazwaki temps mosusu ya baprière te mpo lelo mariage ekoma na banzube soki na koyekoloba ko motuna na yo olobi mpona mokanda mpona mariage mpona mokanda déjà dans le bas, mariage pour mon candidat, premièrement quand on se marie pas pour les documents. On se marie d'abord pour la base à la pour continuer objectif. Bon continuer objectif na bino tina destination. Yango wana tant bozo za la moto moko, boza na bo moko, bokoyeba ndenge nini boko se soutenir l'un et l'autre. Tant boko banda kokende malembe c'est par là nde okoyeba ke oyo alingi nga de vrai côté ya mama pe alingi papa de vrai. Déjà soki départ eza mabe et ozala kaka na bamakambo ya mike yango lelo tozomona baretombe ya mikanda yango lelo tozomona baretombe nango eza na bamariage mingi na nzela ya mikanda lelo na kati ya Europe biso nyonso toyebaka te makambo tozomona lelo eza baeffet oyo eza réalité eza makambo ezoleka na bavie réelle na biso yango nalobi na nzela ya baémission oyo ezali eza manière mosusu ya koenseigner mpo biso nyonso toprofite na baconseil oyo makambo tozomona lelo ya mokanda yango nde eza lokola source ya ba divorce yango nde eza lokola source ya bato bakomi kokufa yango eza lokola source ya bato bakomi nini en fait kokabwana ekomi mingi yango eza source ezokomisa biso ntina bapoison ezocréele biso bamaladi pour parler na oloba nini oza na mobali na yo bobalani ou soit bobalani pété papa ye akutani na yo pour continuer chemin à partir ya continuité na bino papa asali yo babiloko moko boye ndenge tolobaka aye ko distraire yo moko déjà na yo moko tu ressentir que papa yeli mukanda si vraiment tu es une femme sage on comprend que papa yeli mukanda nini oyo kosala il faut ozala na koloba il faut ozala na sagesse moko il faut c'est la plus cerveau oyo eza eloko egidaka biso po to comprendre eloko nini oyo koya après donc eza koprodiguer biso chemin toyeba nini oyo koya avant
lelo monde lelo eza na possibilité ebele. Mariage avant quand les alaka bobalani si bokomi na bokoko. Mais lelo bato mosusu bazobala mpona aprofite na yo moko mpo aprofite na mokanda na yo. Bato mosusu bazobala parce que aza prête te yango ozomona baconséquence wana ezoyaka. Basi mosusu bazobala moni ke age epusani bakosekanga andimi kaka libala wana et surtout biso na Europe. Donc voilà mama na ngai ndenge ozoloba mais tozomona donc tozokota na mozongi ya mama ya likambo toyebi levandi en Europe tozoliba makambo ndenge ezali koleka okomona mama aza na mokanda bapesa ye mokanda kasi lokola papa aza nango te papa akoma faible pamba te aza na mokanda te mama akomisa sikoyo aprofita na faiblesse wana ya papa ya kozanga mokanda ya mobali na ye ye akomisa mobali faible papa akoma faible likambo wana likambo nyonso omona respect na ndako eza société mpona nini papa azali mokanda mama loba nani mama nini aza na posa vraiment komisanga na place wana vraiment donc bandeko azali kolanda biso bana posa mama nina alobi nini ete likambo yango papa nde bapapa mingi bakomi faible na yango donc mama yebi ke papa aza na mokanda te ali akomisa ye vraiment donc faiblesse na ye loba na mama place wana déjà maman Gèle nauti koloba nazoki kaka na rétrospectif na liboso avant nalobaki boye nalobi mwasi il faut azala soumission ezali eloko oyo elakisaka mwasi wana aza na bonzambe mwasi oyo aza na komikitisa mwasi oyo aza na motema monene. Parce que maman a sa nation, maman a sa pouvoir. Biso ba maman to alaka pouvoir. Talaka to sope sa mokifi. Aujourd'hui mi to memara mokumba 9 mois. Lelo to zaki na ba fleur d'âge. To mona ki bon maman za na zemi amoko a occupé te azo benga yo tinda yo. Mais lelo to biso moko ko meli biso to comprendre ba effet wana. C'est que ba maman na biso ba mona qui vraiment passe. Tant que ça qui n'a pas fleur d'âge, mais tant que comme les biso te comprendre, pour ce que le point est comme il doit comprendre et le point est cela qui passe et ça qui facile. Ba maman oyo baza na bonzambe akoki jamais ko humilier papa. Maman oyo baza na bonzambe akoki jamais ko so na bina qui est direct ko répondre papa maloba mabe ya ko loba ki ya ko finga papa. Maman oyo aza na bonzambe akoki jamais ata soki baza koswana na papa azwa eloko abamba ye non. Quand on parle de la soumission tozomona komi kitisa. Quand on parle de l'humilité tozomona komi kitisa. Quand on parle de la discrétion tozomona komi kitisa. Nyonso wana eza na ba qualité ya biso ba maman. Maman pourquoi ko négliger papa, pourquoi ko humilier papa pour azangi mukanda. Tant vous allez qui parle bien sur de zongisi. Car moi mutu wana oyo humilier. Donc tout yo mutu okomé ko mona lokola okomé ko mona lokola roi. Pour déjà batata na banda ko na biso na ba couple na biso baza déjà ba roi. Si ko tanga tio na ndako po yo su mukanda yango ko ni ko négliger papa. Non. Non, les papas ce sont des rois. Na banda ko na biso batata baza ba roi. Et loko nyonso o maman ko yoko sala to sengaka toujours nzela na ba papa na biso. Yango wana négligence wana o biso ba maman to zo négliger. Ba maman o baza na bizaleli wana totika. Pourquoi te le baka maman pour sa femme internationale? Pourquoi te na sali allusion hein ya biso na ba maman moule. Pourquoi te zo le bateau landa bizaleli? Parce que maman moule c'est une femme inspirée. Oh ya maman moule ndenge ya tamboli biso ba maman lelo maman Gèle eza na maman moko te to pe eza na mwasi moko te oyo akoki kosala likambo maman moule asali surtout tali mpe maman moule azalaki na fidélité. Maman moule papa Simon Kimbangu azalaki na eloko te oyebi ne ba papa Simon Kimbangu ndenge ba tortira ye oyebi papa Simon Kimbangu ndenge akenda prison oyebi ndenge atika bana na maman moule. Mais maman moule bazalaki tante ezalaki na batata oyo bazalaki koya koluka ye makangu po azalaki na confiance ya ye yango wana omoni atikalaki toujours mama to tokoloba femme modèle. Et puis c'est bien.
yango moni nasali allusion biso bamama alelo na mama mulu surtout biso bon émission eza ya bamama nyonso ya mokili mpo bato balobaki bino bolobaka bakimbongise mpo na tie mama mulu c'est pour tout le monde émission kimena ebala eza mpona bamama nyonso ya mokili mobimba mama mulu totie parce que aza femme africaine po aza mama oyo alakisi biso nzela oyo tozolobaki aza femme inspirée oyo azoinspire biso ndenge azalaki mpo soki tolandi bizaleli na ye lolenge ye amoni mpasi koto batata bazoya kotuka ye kolinga ye bazoyele mpe bambongo mosolo ebike biso bamama tozalaka faible na mosi e mama mulu soki alongaki parce que azalaki na confiance mama azala na confiance na yo avoir la confiance de soi-même po nyonso boye koki malamu bamama na ngai lelo tonebisha bapapa te bango nde baza baroi na biso bapapa nde bazali bato oyo basimbaka ndako soki papa aza néglige yebaki nyonso wana ekitati na bana mais azali na basiko likambo etali basi mosusu azali kosala yango pamba te na kati ya ndako aza na confiance mobali na ye te ana confiance mobali na ye te akotala boye ayokaka mobali na ye de façon na mwasi atikata mosusu na mboka akosola na makambo azali koyoka deja mwasi abongo akomi kobanga akotala boye sikomo mokande aonanana na ngai boye soki nakaboli ona pese mpe mondako esiliti akotika ngai akenda mwasi mosusu mamaka bana place wana déjà maman soki déjà à comprendre soki maman à comprendre déjà que mobali aza aye koluka ye mpona intérêt eza déjà perte ya confiance soki déjà maman à comprendre mwasi ke mobali oyo naza na ye aza mpona intérêt confiance eza lisu te aoperdre déjà confiance mpona ye maman aozala kaka na difficulté aozala na difficulté ya réflexion en fait aoréfléchir abana koréfléchir ebele comportement ya papa envers maman mpona oloba ndeke mama comprendre ke ana mutu moko atika na Congo eza risque makasi po mama opesa o mokanda ngo na facilité te et puis maman opesa mokanda ngo il faut azalaka mwasi oyo asala bonzambe po mama Angèle so tobi tokende yango mpenza na ndenge ya tolongoli spiritualité tosala ngo bonga na ana papa na ndako nayebi ke papa ana mwasi mosusu donc ayeba nanga mpona intérêt en tout cas ezala pratiquement impossible nayebi so toyoki bien ezala pratiquement impossible po déjà confiance eza lisusu te soki dialogue eza te confiance eza lisusu te ozomona ezalaka mpasi ezala difficile mpo mwasi wana apesa yo mokanda a condition azala mama oyo aza na bonzambe soki boza na bana aotalaka mwana aosala eza na bamama mosusu oyo baza na bonzambe asali yango mpo alingi mwana na ye azala mpe na kimia alingi mwana azala protégé nayete so tocomprendre alingi mwana azala protégé koprotégé mwana ekosala yo mpe opesa papa mokanda mpo oyebi ke soki opesi ye mokanda te papa bakosala eloko moko boye ekoyela yo eyebi na mwana parce que aza na pouvoir mpo mwana wana aza makila na ye soki toke na concept wana positivement papa mama akokende nango mpe na ndenge ya bonzambe nalobi oréfléchir en tout cas epousse asala réflexion ebele kote mosusu soki abimeli mpe papa mwana kozwa problème moni bana mike bakana baproblème ebele maladi et tout consort akozala na problème olukaka tata na ye mwana mpa kozala lelo akoli ya bali olukaka tata na ye donc papa aza source sikoyo place wana eza place ya cerveau sikoyo il faut koréfléchir mpo na ngai soki boza na mwana mama oza obligé obligé c'est un peu vulgaire mama il faut pesaka papa mokanda ata bali na ye kote mosusu ata sali makambo na kote mosusu oyo eza essentiel eza mwana azala bien po azala na kima mama Angèle choix eza te po bosali déjà fruit oyo bozokola po luka mpe élévation ya mwana ezala malamu il faut kaka kopesa papa
confiance soki papa kei azonionga mwana nga na ozala na nga na kimia mpo nga na ntango mosusu na kobalaka na ngai mais yaya mwana omoni ozala na mpasi bana ngo mpe bakotunatuna ye tukosoma malamu ogarde kaka ogarde eloko wana mpo kozala bien ye soki akende ye mais oyo osala eza mpona koprotege mwana na yo yaya mama na nga esika ozali conseil oyo mama nina aopesa bino bamama oyo bozopimela bapapa mitanda soki boza na bana nga na conseiller bino kopesa mpona koprotege bana yo opesa ye te biso nyonso mpe toya bacongolais so mpe toyebi na ndenge mpe ya congo tokokokende yango mpe na ndenge ya congo mpe na opia te osalanga mpe loo te wana ekomi esprit mosusu mais lelo tokóma na esprit ya bonzambe yo sala yango mpona oyo aza oyo oboti mpo opropulse mwana akende bien akende liboso batata mosusu mpe baza wana baza mitema mabe opimela ye mokanda me esika okende ntango mosusu azolaka ye otikali na mwana ye makambo ebeleebele ka yo mama mokomona bon bapapa mingi oyo mpe bazo eza le même eza en fait eza sens inverse bapapa oyo mpe boza na bizaleli wana ke olinga mwasi mpo oenvouloir ye ozolinga mwasi mpo oprofite na ye obotini mwana apres ozwi mwana wana mama aza mpe na pouvoir mama koloba likambo mpe mwana kaka ya yo yango nde aozala en fait aozala victime d'âge tozopusana nakomi adulte lelo nakomi mama na comprendre makambo ebele naomona bana baza valeur bana baza bato oyo baza fo kotala lobi na bango mpo na ndako déjà soki mes attentes ezali yebaki ekita na bana. Ok, c'est bon. Maman nina ya solo na kotala buku boyo fongoli biso buku oyo komi mama pasteur. Mama pasteur te. Oh buku na eza buku de bonheur. Donc buku oyo eza na koma ba chapitre. Bato mosusu ntango bomona ngo toyebi biso toyebi nde tozalaka toyebi nde tofonctionne biso bacongolais toyebi nde tofonctionnaka eya nango ezaka mpona eza na komaka bachapitre donc voilà ya bible et puis voilà. Merci maman nina kopesa bandeko mbote mokona lelo opesa na mbote bambote na nga bato baza tellement ebele bambote nakopesa bambote na ye moko yawe papa mokonzi ya bule papa simoki bamukiangani ti na bango nyonso nabosani te mama Marie Mwilukina nabengaki mama de cœur wana mama na ngai bambote ebele esika azali bambote ebele na libota mobimba famille Kabengele bambote ebele na famille Banza bambote ebele na famille Sunda Afonso napesi mbote ebele na mobali nanga papa Sunda Afonso wana mobali ya mama Nina donc napesi mbote na bana na ngai Ornella Afonso Royal Afonso Jacob Afonso maman vous aime beaucoup et napesi mbote na bandeko nyonso oyo bazolanda biso mpo bakombo eza tozala saturé donc bato nyonso oyo bazolanda biso napesi bambote mingi bisika nyonso kozala. Merci beaucoup maman Nina, merci yokani. Ya solo balanda misoki meba merci mingi na bisika nyonso tozali tokutani vraiment toyaki na mboka ya Switzerland tozala Genève epai toyaki kosala émission na biso toyaki na mosika mokali etali mabala donc voilà merci mingi merci vraiment tokomi na suka misoso mokonda lelo en tout cas todéborde te ke tosala susu ebele papa te temps vraiment ezalaki kongala na kati ya télévision mama Nina ya solo tokomi na suka miso na biso mokonda lelo merci bandeko nyonso na biso vraiment mama Nina okoyebani mpe mokonda lelo lobasuka. Merci beaucoup maman Angèle, une fois de plus pour la considération. Il bananga ya suki ezali na sengi na bino ba abonné émission qui mène à libala na lobaki déjà tout consommer produit na biso qui mène à libala. Ratelki UK tout consommer émission na biso qui mène à libala. Émission qui mène à libala eza émission oyo ezali pour prodiguer biso ba conseil. Na nzela ya émission qui mène à libala eza ko aider biso to changer. Na nzela ya émission qui mène à libala eza ko aider biso pour to se convertir. Na nzela ya émission qui mène à libala eza ko aider biso to changer manière
il y a pour vivre dans la société, c'est très important. Donc on a comme conclusion, na sengi na ba abonné, pour continuer, pour liker, pour aimer. Donc na suki wana manger. La personne de la biso banso balandi biso vraiment na équipe bimba ya rapeki bisika to kutami à travers le monde mbote biso banso. Na sima caméra kuna tous avons le suivi. Il y a papa de Domingo Simba, merci papa. Merci tout le monde pour na combat tata ya mona pe tata mo innocent. Amen.